mikolo solingi o s'abonner au betika point Kilongo TV. Kilongo TV. À cause de la foi, Abraham Bengama Tata ya Bikolo, à cause de la foi, moi sur Yakutanga Makila Zwakilo Biko, à cause de la foi, Nganayo, Tokomona Kembo Nzambe, activité évangélique, Oya Mounene, Oyo l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, pasteur de la foi, Oya centre évangélique de la foi en Christ, et Longona groupe théâtral Les Bons Samaritains, organisaka chaque année pour na côté ya sango malamu ko gagner ba âme pe ko yana bango na ngambu na nkolo bana notre père balandi ya Kilongo TV bana de la foi TV bana notre père mbote na biso esingozala yanga kokutana bino cette fois-ci 7e édition ya à cause de la foi ekozala le 30 juillet na le 31 juillet na terrain Sainte-Thérèse na Njili à cause de la foi yango ndeni ndenge na lobaki activité à caractère évangélique autre bien quand on campagne d'évangélisation oyo wapi l'homme de Dieu le pasteur de la foi teyaka pona ko gagner ba âme ko na bangwe pa na nkolo boyebi ba umu na nkolo ebele to mona na ba américain baza ko sala yango KDC communauté ya 37e communauté et banda na Sainte-Thérèse na Sainte-Thérèse wana to mona ba na nzambe ebele ba ya ko teya sango malamu pona ko gagner bana na nzambe ko gagner ba âme pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth. Yango cette fois-ci pasteur Jean-Paul Mayata tokozwa lelo pasteur Jean-Paul Mayata yasinga birabi tokozana njili le 30 juillet na le 31. Bana poto partout bozali bana notre père bosala da ba réservation bosenga da ba congé na musala pour que le 30 wana tozana bino awa na Sainte-Thérèse to sambela bana Angola déjà bazalaka ba oya Brazza déjà ba yaka bana poto maman de la foi zanga kate mama bibi fiston bassin de FB international à Kozangate na yango fiston bassin da sali don ya ba badge ndenge azo kongola ba carton pona conteneur o ekoya obengi ye po opesa ye kolina yo to opesa ye biloko otinda apesi yo badge welela déjà na France ou na Paris welela opesi papa fiston carton moko apesi yo badge opesi ba kolia Kinshasa apesi yo badge mama Suzana Yumpia erango yangoyo Maman Edith Marquis erango yangoyo bobenga déjà FB international agence à solo ba badge à cause de la foi yangoyo to ça la sensibilisation to panza sango to bombate nazo kota na kati na monde ya ba na nzambe bazana bazo préparer déjà activités na tuna ba ba ozo ndeni mena ko sepela na tangi futa to nga na kota na kati to yoka nanu to nanu ba édition o le cas à cause de la foi go checkela chela biso moi extrait ndenge nini pasteur azote to ta Moïse matuta azo bina wana zana na terrain ya Bouddha to landa nga na koti na kati to landa à cause de la foi. C'est une marée humaine qui a répondu présente à la 5e édition de la campagne d'évangélisation et de prière dénommée À cause de la foi au terrain Bouddha dans la commune d'Njili le dimanche 1er juillet 2018. Cette initiative émane de l'évangéliste Jean-Paul Mayata, président de la troupe théâtrale Les Bons Samaritains. Prière, chant et prédication étaient au rendez-vous et le prédicateur a exhorté le public dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16. Mais les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth sur la croix t'imposent à des choses. Jésus est l'uni koloba, l'Éternel sauve. Christ est l'uni koloba, ouais. Donc c'est-à-dire l'Éternel a sauvé Nanzela ya ouais. Est-ce que tout le monde comprend nga? Pourquoi tu lobi Jésus-Christ de Nazareth? Nazareth oyebi esa ville moko na kati ya Galilée. Yesu Masia botami na Bethléem na Judée na temps ya roi Hérode oyebi na Matthieu chapitre 2 so tangi histoire okomona abotami na Bethléem en réalité esika mutu abotami esika mutu azwa référence oya abotami na Kinshasa ba obenge Kinois parce que abotami na Kin bandeko abotami na Matadi ba obenga ba Matadien abotami na Lubumbashi ba obenge Luswa mais nazo kamwa Yesu Masia abotami na Bethléem na Judée mais babengi Bethléemite te balobi Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la seule personne qui peut changer de données, la seule personne qui peut changer l'histoire de la vie d'une personne, c'est celui-là. Namoni na mutu tabotami na Kin bon babenga e Matadien namoni mutu monta ofana na France babenga e Belge yaya o abotami na France as français mais Jésus-Christ de Nazareth est venu changer l'histoire. Abotami na Bethléem babengi Jésus de Nazareth.
Alléluia. Bien aimé, misala na ye asala. Ezo ko déclarer pe ko imposer biso na biloko mibale. Yango simba na olobela na poko alelo. Cette 5e édition, signalons-les, coïncide avec le 20e anniversaire de la troupe théâtrale Le Bon Samaritain. Le concept à cause de la foi est conçu pour amener les âmes perdues vers Dieu et rappeler aux fidèles chrétiens que seuls les miracles ne suffisent pas pour la croissance spirituelle. Tous en possession tout autour terrain haut. Ndeko fonga mabo. Yokuna na sima sambela kana samutelo bakolo sina yambayo. Kotali kamunanga lelo. Parce que si nous avons à vivre dans le siècle présent, mais si nous avons vivre dans imposer dans la récite, pendant que nous avons problème, nous avons un problème au temps comme nous. Mais nous avons besoin de nous faire un peu de choses. Nous avons été faux comme nous. La nama le sambo kanga misu. Quand on a passé de la fois, nous avons été inutiles. Nous avons été en Zambé. Nous avons été en Matoi. Nous avons été en Nazareth. Nous avons été en na tambusi fina nanga imoko kasi na zwili tombate yango na zonge pai na yo na sengo limbisa ngai na mabe nyonso na sala oyo ezalaki soni mpe pasi na misu na yo nzambe okelanga na lelisa yo nzambe bomo po moto oyo osali kasi nazosala mabe na sosoli misala na yo na ekulusu lelo edéclarenga nazala molongi yo motu nyonso na oyo kaoteme mosali banda bien aimé atozala ngamba makadam kozala distraite nzambe ayebi pourkui alingi oyoka loba yo motu nyonso oyo bundisaka vi na nga ata totekaka na yo ata tosalaka na yo atoza moninga na nga soki yo moto obundisaka nga lelo à cause de la foi ya misala Yesu Masiya na ngomba Golgotha lelo nazokoma libre. Ce grand rassemblement a été agrémenté par l'orchestre du frère Moïse Matuta. C'est venu Tozasko Awa, le centre évangélique de la foi en Christ, Tozan Akati, mais à cause de la foi. Déjà, nous préparé, on a compris que le bandit avant. Toi, na sœur Sandra, bonjour maman Sandra. Bonjour papa Rabi, na grâce, na ngolo Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Namoni, vous avez la préparation à cause de la foi. Vraiment, tous préparés à cause de la foi. Donc, ton bandit, tu en as 3 jours. Ton bandit le lundi, mardi, tout ce que ça mercredi. Rien que pour nous préparer à cause de la foi. Où ils ont les 30, dans les 31 juillet. Ils ont les 30 juillet, dans les 31 pour bandit pour préparer avant. Oui, oui, bien sûr, papa. Et là, on a bon, on a déjà avant, ils ont un peu malade. Donc, c'est la tête que tu as commis à la veille, tu as préparé. Non. Tu as préparé, on a plein de nuances spirituelles, financières, donc plein de nuances. Ok. C'est-à-dire, tu te comme un joueur, on a déjà des macamougou, tout le temps, c'est les nuances. Donc, si tu as comme les 30, les 31, tu as vu déjà qu'il y a un colo à Pessignos, à Pessimabot, à Pessignos, à cause de la foi, à cause de la foi, témoigner pour être avant. Et ça, bongo, papa, Rabi, ça, bongo. Oui, c'est notre père Nini. D'abord, Babach Oyo, Solingozo, na Paris, Benga, par Fiston Bassene. Au Tiki Koli, au routine dans la Kinshasa, à PCO Badge, FB International, la salle d'action, Papa Fiston Bassene, la salle d'action. Tolobi pour répondre à cause de la foi, à notre Père, partout dans le monde entier, na Kinshasa, et si Kanyon Soba, notre Père Bazali.
to somba babachi na biso to panza sango ya cause de la foi to bengisi église nyonso bana nzambe nyonso partout bozali atoza na église na osambelaka mais to bengisi le 30 na le 31 na cause de la foi na terrain à Sainte-Thérèse na 14h to zanga te. Notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth a causé au rendez-vous pour nous répondre à Kanyos. D'ailleurs, tant que rien que pour nous commisser, pour nous payer déjà avant le 30 na le 31. Merci. Yo o sambelaka, peu importe bisiko sambela, na yo ko sambelaka te. Ozaga na église te, okendaka na église te, yaka les 30 na les 31 juillet wana to komisa nkolo elongwe ko sa bien Masandra. Ndenge oza bwiso oyembi te bomoni na yambi ndeko na yo. Vraiment. Oza moyembi Tala ndenge nzambe ya lola confondre baini nanga nyonso confondi tango Yesu akoti likambo na ngai alongoli nga sonye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oyaka ya nzambe Yesu Masia Nazareth alongola osoni. Continuité dans la cause de la foi papa. Vraiment, vraiment. Yé comme toza nan kembo parce que biya ne ko pesama. To ko epsa nzamba mayata longoli biso son. Alors, le 30 le 31 ko sekana biso et comme maman banguna na biso. Amen. Moi sikoyo na osepela nzembo makasi mikolo. Apesi na ba oba sengi ete. Ami monisi soki apesi na baroyo basengi ete o amimonisi na baroyo baluki ete o aya noli baroyo babeleli ete oro ebongo ngai Sandra na ye na cause de la foi yokata kolela na ngai papa kausa bapota mitema ye Jésus-Christ de Nazareth yanola mituna na ngai papa na ngai pongai nakomi na suka ya we. Merci beaucoup. Merci maman Sandra, merci au gofana. Ceux qui appellent na ba oba sengi ete leka na ya to samso les aya noli ba oba batuni te bongo ngamwana ngayo na ya cause de la foi. Nazonga maboko pamba te ya kozanga te peu importe partout zali ceux qui ont la possibilité ya Kinshasa te attend direct na de la foi TV na Kilongo TV na ba chaîne partenaire nyoso to ko bondele longo à cause de la foi baba jango pa fisto ba scène de FB international ba sala action ndeka bo pesa ba carton o pesa carton pesa o badge o pesa carton pesa o badge ceux qui ko yate lata badge oyo mukolo wana ya prière lata ngo partout zo kende sala sensibilisation sala campagne na lolenge na yo Jésus-Christ Nazareth zamba solo pe abomoy akosala quelque chose atika ba oya été tolanda siko mumbu na kolo le pasteur Jean-Paul Mayata a passé un message par rapport à cause de la foi. On se retrouve dans tout juste après. Suivant. Boyeba ke tozana ba préparatif ya cause de la foi. Alors préparatif ezani préparatif ezaka ko bongisa pour que kembo ezonga epai na nkolo o akela biso nzambe tata o abunga na nkembo o alataki forme ya moto aiko sopa makila andima nzela ya ekulusu et amema ekulusu na mokongo alate kotsanzube ba persaye na mopanzi babeta sete na maboko babeta ba sete na makolo ye wana nzambe moko ya solo pe ya bomoy andima kotika lola po aya kokufela biso na sena moy o tika nkembo lokuma Saint Joli ezonga epai na ye. Alors ba préparatif ngo yango wana. Alors c'est-à-dire bien aimé dans le Seigneur il a annoncé yo que à cause de la foi ils a prévu pour du 30 samedi 30 au dimanche 31 juillet 2022 na ngonga ya 14h na terrain Sainte-Thérèse d'Enjili ezali kambo ya kondima. Voilà, merci beaucoup. C'était là donc l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Je pense que vous avez compris, ça s'annonce déjà bien à cause de la foi, cette campagne d'évangélisation prévue pour les 30 et les 31 juillet à la place Sainte-Thérèse, ou bien au terrain Sainte-Thérèse Anjili et à la place Obungate. Partout, vous allez sur du taxi Anjili Sainte-Thérèse. Bakwa kotika yo ti côté station wana au pesika moi inde na sima station
terrain Sainte-Thérèse ezawana bana njili bayebi bana changu bayebi terrain Sainte-Thérèse et à place oyo ba politicien basala ba meeting et ça je pense na 4 terrains à football ezawana et mkolwane longone Yesu Masia Nazareth je pense que bisikanya se ko tonda na batu pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth. On est donc au centre évangélique de la foi en Christ lingomba Okambamaka et pas ya pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi juste pour nous rappeler nous que campagne d'évangélisation à cause de la foi et sengaka misolo et sengaka losambo et sengaka pe ba énergie ya batu olingo soutenir activité oyo benga ba numéro affiché olingi ba bondela pona yo benga ba numéro affiché bana notre père boyebinde to salaka et longo to kenda liboso ko Yesu Masia Nazareth akosaka te Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe ya bomoi nzamba tata mso mayata akosaka te aloba kaka vérité ye oyo alakaki biso pe tozomona makambo azosala alobi na biso esili nanu te otomoni eza muke tokomona lisusu koleka oyo nyonso ezo salema awa à cause de la foi eza bongo les 30 na les 31 juillet ozana Paris ozana Europe ozana Amérique na Asie na Océanie partout bisiko zali ceux qui olingo participer na activité oyo benga ba numéro affiché to peso ba détail topé au salle de réservation na au 5 de congé na musala ataba le 25 juillet congé ata ya 2 semaines pour les 30 ozana biso a to bondela batu ba kozala belé ba yembi ba kozala ya motu yande mukolo wana to ko bondela nzambe nzamba solo pe abomo Yesu Masia Nazareth pe tokomona lobiko ozana ba problème ndeko problème na yo koza munene mais leki monene nzambe te problème na yo za kanini peut-être maladie peut-être kozangelo mo songolo pakala peut-être ba lien ya famille kasi Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe abomo biloko anyo se pa na efasa kango efasa acte où ils ont condamné biso acte pour ordonnance ils ont condamné biso à effacer yango na ngomba Golgotha to joie de délivrance redo temple kabwana ande to ebi makambo papa te ya biso tango nyonso kasi eloko nini ekokango lisusu eloko nini ekangaka libuta na yo eloko nini ekangaka vie na yo qu'est-ce qui se passe dans ta vie tango ozomona neti okomi na suka ozomona neti eloko mo ezomarche lisusu te ozolobaki ndenge bakoko to banoko balobaki yango moto ezosalela yo rien Jésus-Christ Nazareth le Dieu véritable azan pour changer situation na yo Jésus-Christ Nazareth le Dieu véritable le Dieu du centre évangélique de la foi en Christ azana pour changer vie na yo yaka le 30 juillet na le 31 juillet na terrain ya Sainte-Thérèse na cause de la foi okomona loboko ya Nzambe maite jite mafuta te singa te kaka kombo Yesu Masia Nazareth kombo o Yesu Masia Nazareth azwa oyo tobinaka utana lola na mabele pe na sina mabele kombo wana nde pesaka lobiko kombo ande kangolaka le nom de Jésus-Christ de Nazareth yaka na terrain ya Sainte-Thérèse okomona loboko juste na rappeler bino ke omona loboko Nzambe pe okokangola melongo na libotano yaya peu importe grandeur problème bozala na mema libota mema bana yaka okosimba bilaka na mokolo wana babaji oyo na Paris eza papa Fiston Basende abi asali don bana notre père nyonso ndenge ozopesa colis pour na agence apesi o badge opesi colis pour na agence apesi o badge bana notre père nyonso bobengaka ngai bo contacter papa Fiston Basende maman Odette de la foi benga papa Fiston Basende mama Bibi mama Michel Polo bana notre père nyonso maman Edith Marquis, Nabo Sainte, maman Miline Zemba, fils Kinkela, Angèle Kinkela, Lévi Cyril Arsène Modabi, Benga, papa Fiston Basende. Tant qu'on a fait ça, il y a tout beau ça, azo carton, qui est en agence. Apesi au badge, tel avantage Fiston Basende d'azo évangéliser à travers badge à cause de la foi. Kota musala nzambe nzamba kota musana yo ekozala malamu mingi. Merci. Na bino nyonso balandi ya Rabi Mavinga bino bebolinga kanga na pesi merci pa ya pegi tangu abiba kamata. Bawila na bango merci pa na yo. Merci beaucoup Gauthier Kele kuna na montage merci. Nathan Kifuta o asimbi bilili merci na bandeko nyonso o bazana Rabi Mavinga merci Fiston Basende merci na maman Edith Marquis Beauty merci na ba partenaire nyonso Rabi Mavinga ngana bino to banda kutana chaque semaine tozali na spécial à cause de la foi o to banda kolobela kaka campagne o ekozala le 30 na le 31 juillet na
terrain Saint-Thérèse. Si ma campagne tokozwa ba témoignage. Ozaka wapi okobenga Papa Rabi tokosa kuta émission moko en direct na natangi futa kilongo po bobenga boyebisa biso ke tokoya ba obakoya ba bengi ba lobby déjà eza bien. Monsieur peut réserver déjà ba hôtel ba réserver ba place et ça la bien. Ils bino Rabi ma vinga na spécial à cause de la foi. Merci. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizo Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, je t'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, c'est la question de Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Papa, où est-ce que c'est? Oh, kasi na kani ya Mais on continue suki. Papa, on va continue suki. Oh. Oh, papa continue suki. C'est na défi. On continue suki. On va continuer na bandi papa. On continue na bandi suki. On va continuer na bandi. Go, prends l'avion. On a suki na papa. Continue suki. On va suki. On va suki na la bandi. Papa, on va suki. Qualité maman. Oh. Mama, akati osuki ndenge nini? Osaleli produit nini? Mama na ngai, tala produit asali Zazu. Produit ya kala. Basali la nango susu te. Et kati esuki ekomi yo ngai, nasala ko suki nde nakata yo suki. Non, katanga suki te papa. Ah, tanti, j'ai une fille lokola oti lelo ebi produit osala suki donc kama singa. Nga suki na wana yaka awa kala, bakata nga suki te. Tala nga depuis na koma na suki ebele tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty,
la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la basuki na biso. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV.